Bozo Zelango, Yango et Bandi, merci pour la confiance et fidélité au Bozo Europé Sabiso charge Yaba Congolais maillot jaune. Nzambe ba journaux télévision sur Linga à la République démocratique du Congo. Tika topé Sabino Mbote. Dimanche malamu pe kitoko na mabota na bino to fungoli journal la biso mokola lelo boyebi ke bozo ra sélection ba élément o to l'accepte na semaine et utiko sila. Lokola mokola lundi to l'accepte bino mokonzi amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Mofachi Beton azaki bongo na Angola pe lisusu bakangaki bana ya kuluna kuna na monga fu la population esepelaki. Yeba ke na souci ya koluka pe ezala installé partout na RDC pe na République démocratique du Congo mobimba suite ya guerre oyo ezali imposé na RDC et pa ya banguna M23 oyo bazali appuyé par gouvernement rwandaise na armée rwandaise elongo na Paul Kagame à la tête. Na yango chef de l'État Fachi Beton Mukwantombolo a effectué qui descente oyo pour na kokuta na homologue na ye président ya Angola noko ezalaki na cadre masolo oyo etali makambu ya évaluation ya processus ya PP ya planification na partie est RDC noko Beton de la nation chef de l'État ba RDC Mukwantombolo na homologue na ye babetaki kati pe basololaki mingi na likambo ya koluka pe durablement qu'on a parti à RDC po ezali souci majeur ya Fachi Beton population ya kote kuna ezwa kimia atali solo mon côté ya mukelekete ebimaki na makambo basololaki noko na souci ya koluka pe ba président Mibalende basololaki kasi président angolais a sollicitaki parlement ya mboka na ye pour na ba voter résolution moko afin kotinda 500 soldats mobimba angolais baya kochapwa côté est RDC pe ba soutenir ba FARDC na likambo etali feuille de route ya Nairobi pena o ya Luanda noko nanga nyonso elekaki Chintunga wo na yango chef de l'État Fachi Beton Mukwantombolo ye moko akitaki kotoyo po apalper du doigt ndenge nini basoda wana bakokita côté RDC avec un pacte na idéologie noko awa kutu Fachi Beton na visite na Angola atikala gite ba congolais o bazalaki wana bazalaki très fâché mabe na ndenge ya deux fois après ko yamba Fachi Beton pondenge Rwanda azali ko imposer na RDC guerre moko injuste pe azali ko soutenir ba M23 Fachi ebisaki bango match ya bien babangi lote RDC eloko makasi FARDC bendele kweyate toujours Eokani Olobinini venga kumupaya banina ozalu kutamoko noko tala bilongi na bango bien bango nde bazali boye kosamba nde bamesana na yango c'est-à-dire bango bakanga balemba po bayebi modèle ya kosambela ndeti awa na quartier Mbenteke na susia dia Lunda côté ya cimetière ya Mbenteke noko bana mibali oyo nde banyoko la population yango la police elalela bango kusende eshimbaki bango bopo bazali be expert ya okota na bandaku kobotola ba chombo talao tatouage na nzoto oyo kutu lisu ekangama lisu moko ya ndenge osakana te pour soki afini yango bien akopapa yo lichette okoluka ndenge okobelela misusu kutu bango balobaka te po baza ba expert sur terrain ya kopapa machette pe koyiba basak kokota na bandaku na kobotola ba telefone selon ba information ya la police bazali na mwana mwasi moko ya mineur pasi pe mawa nde ba utilizaka après avoir koyiba batu nde babimaka na mwana mwasi wana yoka explication eloko donc ayeba ngona butu talaka est-ce que bazo wangala pamba est-ce que mutu normal za la bo tana ba tatouage des za lanzo bonzo za la bo donc ngala osaka musala ngala olemba te na osita bango na iska totinda na ki de droit na osita bango akuna ngala olemba bango te mais na sepemi basa ba chef à localité bazo de so makasi na ba photo za la collaboration na bango de bango ba information biso za ba magicien te bana oyo bazali bana mabe bazali au moins 5 personnes plus mwasi baza kovanda na hangar moko yango biso na localité to sali musala na biso bazali ko déranger population butu kobotola ba téléphone bana mabe oyo il faut vraiment bakende tozana esengo ya komona musala oyo l'état zo na quartier na biso donc ceux qui obimi kozonga en tout cas il faut zana kobanga lemsu ba kokata yo pota de fozonga air moko soki andenge nini tozo comprendre te esika to fandi
mais tosenga soutien penza ya bakonzi ezala ba renforcer biso lisusu ba élément mususu awa. Tala noko la police ya côté oyo musala kitoko po modèle population et leli likambu ya insécurité ndeti boy. Espérons que bazui kimia. Match à suivre. Mardi, bolandaki ba combat ezongi entre ba M23 na ba FARDC na Rugari. Kaka mardi on a tolakisa bino sous réaction ya population pona arrestation ya Mwanga Chouchou. Tol. Après quelques jours, il y a accalmie, Tikato Bisabino ke ba combat entre ba FARDC na ba M23 et Zongi Lissous Makasi. Lelo mokolo ya mardi 21 mars 2023. D'après ba source locale, ba rebelle ya M23, ba attaquer ki bongo position ya ba FARDC entre 2h du matin et 3h. Kutu et sali ke ba déplacer bazali ebele pembuma et zali ko beta makuna na ndenga kosakana te ba FARDC balobi waya nde waya ba M23 ba ko contrôler localité oyoti. Hey, basuka kikaka wana te ba source mususu pe elobi ke implication ba force autodéfense vers Rugari bango pe bazali na pointe na kati ya masolo oyo. Na souci ya koluka kimia FARDC ezali mbongo ko continuer ko pilonner ba position ba M23 pe bazali ko frapper na ndenge ya kosakana te. Tala guerre oyo ezangisi bana nyonso ya Congo kimia kutu na cadre ya histoire boyeba ke ba troupe kenyan burundaise bazali déjà na mabele ya Congo nyonso oyo pona kosala déploiement ya force régionale ya EAC. Match oyo tozotalela tozojimeli akani. Tant aux hommes ba signe zomona ke eza kindoki oye bombama nde ekobima na kati ya ndeko Edouard Mwana Chouchou oyo aza élu ya territoire Masisi. Comment expliquer moto un individu akobomba minduki ebele na ndako na ye kuna na est te awa na Kinshasa? C'est déplorable par tout homme épris du sens et du patriotisme. Yangonde na kosepela mpona makambo etali justice ya mboka mpo justice esala musala nango mais akoloba lisusu immeuble intelligent oyo hotel du gouvernement eza ya ye o ye muto akogere lisusu officiel soki eza ya solo c'est que ya solo nde mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloba mboka oyo ekufa kasi tokoki jamais soki ekufa toki jamais kondima bakunda mboka tango biso tozana na bomoi toko défendre tina suka oyebi ete soki tolobi tokokufa soki pe tolobi te tokokufa kaka malamu toloba mpo biso nyonso tokokufa mpo na ko dénoncer mabe eti Mwanga Chouchou non seulement ye eza ba député belé en dehors ba député ba personnalité politique belé o baza géré par le Rwanda toko yebisa bango batika minduki soki te tokobenga na bango na moi. Seule la lutte libère. Oh Lumumba Lobaka, que sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Donc lutter, on peut être justice à Malonga, et ça n'a beaucoup. Na ko sepela, n'enge justice ba tie maboko. Donc kanisa ete ba condamné, il faut pas condamner, mais makambo ya ko loba immeuble intelligent, so que zalaki ya ya solo. C'est que kotika à l'état. Mercredi, botalaki route lutendele eza ya kobeba makasi nzela oyo mituka ya mabanga bakaya sezoleka na bango kaka bokasi ya bango nzela baza kobongisa te pe bandeko ya Caisse nationale de sécurité sociale CNSS bakobi kobeta sete soki ofandaka na ndako ya leta futa bakobenga na yo okoka soni. Kango route de la caravane nzela oyo ya lutendele nzela oyo Stanley à côté la kisasa kokamwa oyo ezali nzela moko historique tala ndenge eza okoleka wapi surtout